Tout ça là qui na morgue à cinquantenaire, nous avons vu. On était là, na kati mutuka. Et si kabase nga bato ba $1500. Maman, maye comme kota na kati mutuka tozalaki. Chauffeur a comme banga. Neti tozo dinda. Mais ils ont hôpital monene. Et kokoti ça des milliers de dollars. Et to comme na point ya kolia na biso na biso. Ah oui. Ce qui t'a changé. Bambo ba komo liati ba tout pon zaleleki. Ce qui t'a libosote to comme na point ya kolia na biso na biso. Budget ya mboka na biso ezana ba poche bato. Oh. Budget on me dit quelqu'un qui était morte a piqué crise à Kwei, tango Kwei sur place bazu a Kwei bazouye na $50,000 na poche wana nano ya poche ya pamba. Donc a piqué crise bakunda ki elobi a piqué crise tango Kwei tango bazouye muto azaki na ye eloko liboso na poche na ye na porte-monnaie na ye azaki na $50,000. Autorisation de batture na Kinshasa ezala lisuste loba soko za intellectuel omono batonga ba immeuble wana nde bakenda ko visiter bango. Non mais comment voulez-vous expliquer dans le monde entier au bakota la biso que pays munene loko la Congo autorisation de bâtir et dans la parce que toza na monde magui monde mutema mabe problème ya pas c'est ça que tango babuki wana ce qui au sali teti ba monene chidien garçon azako débris azane le côté babuki na numesa na ye bakamati ba chapeau na ye lokola sala ki lokola kobunda na ba policier ba siko balakise kezela to lakisa yo bakamati sac ya ba chapeau na ye ba tchena ba mabaya ba pelisi moto peli azotala. Dans cette émission, Tolo Belagnon soit avec Nadia GB Mbouti. Bonjour à tous les fidèles abonnés de JK Télévision, JK News TV, Bongo, JK News TV Mbouti. Bonjour à tous ceux qui nous connaissent. Et je dis nous, parce que cette chaîne, c'est une grande chaîne d'actualité, c'est vrai. Bon, mais ça, là, comme on a bisoto les kaka awa, ça fait longtemps, bon, moni et longi, Nadia GBT, Bokase na kewapi, Nadia GB Azanabino, collé si maté, scotché na JK TV News. Mbote bonjour Nabatu tout. Vous soutenez la chaîne. Oh, vous êtes tellement nombreux. Bolingaka Dada Wataifa, Bolingaka Nadia GB, Bolingaka Rachel Mondé, Bolingaka Fabrice Mondé. Vous êtes tellement ébélé. Bah gros bisous Nabino. Tosengi bino kakelo komboko. Bon s'abonner, bon multiplier bah abonnement Nabino, bon soutenir Dada Wataifa d'une manière ou d'une autre. Parce que Moussala Oyo et Sengaka, moi je moi lamba, moi transport pour tout ça il rabino ba élément il y a kitoko ba actualité il y a kitoko. Alors nous voulons un peu parler de la politique aujourd'hui. C'est vrai tolito betali solo ya mboka mboka o makambo comme moi ebele batu ba bengi biso de Paris d'autres jika ndenge ni bo fandi boy Nadia ndenge ni bozo lobela te bozo remarquer que dollar et mati makasi bozo remarquer que ba chômeur ba se multiplier bozo remarquer yangote. Alors le quoi la chaîne ezaka chaîne d'actualité. Voilà pourquoi nous avons cherché Dada Wataifa, les boss. Il y a chaîne JK Télévision. Tout me campé ko beta les solo yamboka. Dada Wataifa. Bonjour. Bonjour Nadia GB. La femme selon Jésus-Christ. Bonjour na balandi na biso nyonso beba kolanda biso mokili mobimba. Na pesi bino bambote. Bonjour na ba étoile ya JK Télévision. Ba o baza très cher pour nanga. Bonjour na ba griffe tout ya monde entier na pesi bino mbote makasi ya griffe ya tigre molodoy na pesi bino mbote tonto shumu ya mokonzi ingeta na yo tikete umela. Merci beaucoup na bao balinganga te on est là. Sauf que Dieu Dieu nous a fait grâce, nous sommes en 2023. Même Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde balinga était même si que tu ne m'aimes pas, on est là. On continue. Merci. On avance. Alors, Dada Wataifa, en tout cas, je te cherchais aujourd'hui parce que ça n'est un peu de trop. Je récite des appels par-ci, par-là. Les solos yamboka, mboka ezo kene mala moté, bato ba benginga pe na lembi sur toute journée à l'élo.
3 personnes babenginga na 4h du matin pour dire que Nadia GB, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Moka dollar et comme tina 23 000 francs congolais, moka ba chômeur ba se multiplier. Est-ce que c'était vraiment important? Ba muka, ba maison ya batu aussi longtemps que nanu batongeli batu cité mon côté oh batu bako kende ko fanda oh batu bako kende ko créer ba entreprise na bango ba buka yango ba buka par partir na batu bake kotonga kuna mais bango babuki batu bakomi ba chômeur bakulu na bakomi ebele na Kinshasa dada wa taifa. Merci beaucoup la femme c'est le Jésus-Christ na mutuna na yo ba bakolanda bakokanisa otuni mutuna moko kasingai na boyebi muketa tanzamba pesanga otuni mituna mibale voilà otuni mutuna ya dollar otuni mutuna na kobuka oyo Jatini Ngobila na mwana mboka Jekoko Mulumba bako sala na ville province ya Kinshasa na kobanda nanu na mutuna oyo ya dollar Jekoko Mulumba Jekoko Mulumba voilà. Na mwana mboka Jatini Ngobila. Excusez-moi na mboka na biso toza na habitude soki to lobeli politique nous sommes recherchés. Soki to lobeli politique nous sommes visés. Soki to lobeli politique il y a les gens de honneur qui sera derrière nous. Et pourtant tous un pays démocratie parlant. Voilà. Apparemment terme wana ya démocratie est en place de la République démocratique et ça mascarade Congo exact. Merci beaucoup. Na poya mwana mboka Jatini Ngobila bazali na raison tout comme bazana raison te. Okotuna ngai bazali na raison te pourquoi na kozonga place bazana raison. Voilà. Bazali na raison te pourquoi il sait bien que nous sommes en train de souffrir. Il sait bien, même le président de la République lui-même, ayebi ke na mboka na biso toko nyokwama. Voilà. Ayebi ke toza na crise mondiale. Tout va mal partout. Moto asali kioske na ye libanda, ako saka miskel na ye, ako teka ka unité na ye, ateka moi spaghetti na ye, ako teka mapapa na ye libanda. Bino bolobe te okoteka lisusu te to ali kobuka bokota na kati bobanda koteka na kati bango pe balobi na kati tosaka nini toteka kate ba famille oyo bobuki est-ce que bobongisaki déjà bipai ya kende kocha bango? Très bonne question. Ezali mutuna moko munene na pesaka ingeta na mokonzi ya mboka oyo utakoleka Kabila Kabange. Bien sûr, tangi kombo na ye. Batu babanda ko kanisa ta sala ka musala te. Batu babanda ko kanisa te eke alinga ka ba congolais te. C'est du faux. Ici en RDC, bien politique, avant de faire tout, il faut raisonner. Les problèmes, il y a comment on dit? Il y a gratuité. Voilà. Ezalaki na mesa. Pourquoi moi na mboka Kabila existaki yango te? OK. Et banda lelo te. Négociation ya mbudi. Pourquoi négocier ki balobi te toyokani bana batanga ya pamba te? Mutu nezalaki monene. Tango tozongi na mokonzi mwana mboka Félix Tshisekedi. Bato bakomi kotanga ya pamba te. Esalaki basanza boni. E umela te tozongela kofuta mbongo. Tosalaki basanza boni. Est-ce que bato batukaki oya lekaki balekaki pona kolobete oya lekaki azalaki na réseau pona kotika projet wana na mesa sans ko exécuter yango te parce qu'il savait voilà c'est très difficile. Est-ce qu'avec notre budget nous sommes capables de payer des professeurs? Voilà. Est-ce qu'avec notre budget nous sommes capables de faire des bancs pour de milliers de enfants qui vont venir étudier gratuitement? Ils ont dit non. Si c'est comme ça, école tout y a l'État va foutre à 30 000 francs. Et permettre à Kabalaxi, bazo kapri. Bilo bolo te tolongoli 30 000 francs na tosuka kiwa. Na bimi wana, na ko ya malembe.
likambo ya saute mouton ezaka na mesa baye politique biso to ali ba panzisango tozali baye politique te mais toyebaka makambo totanga pe ezaka na mesa mwana mboka Kabila existaka yango te ponani atake te ekolia mosolo mingi tokamati siforko ti limete eko senga nzele utakuna chimbala moko limete voilà tango okolinga kokende aéroport na place okangama na bambouteillage yo kamati kaka limete siforko mbala moko aéroport habité tokangisa kasi mosolo tosala yango babandi aveni kulumba batali ete balo soko koti na entrée kimbuta ekende obimbiso matadi kibal ekende kobimisa yo matete ekende kobimisa yo monga fula donc nazali na nzela kokende limete rompenga bate nakoki kokota na ngai kaka na kimbuta voilà mbala moko na koti matete mbala moko na koti monga fula na koti matadi kibala na nzela mokuse moye na kangama na bambouteillage ya katoyo ekozala te tokamati lisusu pompage ipem na place biso nyonso toya kokangama na DGC te esengeli nzela esalemi pompage mbala moko ipeni kati mama mobutu tokei tokomaka ipeni te tokomi me biso nyonso tokangami liboke ete tosala nzela tokoma lokwa bamindele soki moto oyo eza ya bamindele sorry nazongi na sujet. Franchement, vous avez très bien réfléchi, hein? Merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup. Soki moto na ndimite ke eza ya bamindele mena bobuki bato wana bocontribuer na miyibi bakuluna basemi bocontribuer na bakuluna salité bakisami bocontribuer na escroquerie. Oh là là. Ça c'est côté mabenango. Et je vais prendre maintenant côté malamu nango, excusez-moi. Non mais mabenango ils ont belé koleka ma chérie, j'arrive, je vais ajouter. OK. Mais je prends côté malamu nango. Merci beaucoup. Mboka nyoso sami beko ya volé akate. Omoni na RDC. Toi la liberté na biso et l'équipe na combo ya liberté. Et comme il libertinage. Tozana liberté na biso pe et l'équipe na combo ya liberté. Balo babo yonde ko bon samboko. Biso nyoso mboko ya biso. Biso nyoso to komona soki mbule beti kishasa mobimbe ko kome bali. Etondi. Jour tata nzoto tata na ibimaki. Même place ya ko bomba mambula ezate. Toko simba ko wana. Ozokolanda. Yo mutu bongo na yo ko sala bien. Ozana mayele. Omoni balabalo. Tango babandaka ko kata. Leta yeba kete balabalo esuki na kwe wana. Na kwe wana ezali terrasse. Eko bimisa mai na bonjamboli. Eko mema mai ti na mai anjili. Yo leki na yebite soki ngonge ezali. Tokendera cameraman na biso tina ndaku wana. Yo leki leta mayele. Yo lobi na sombi lupango muke. Na sombi 10 sur 10. Na sombi 5 sur 5. Pona nini leta ko lekelanga. Jour nini akoyeba kenga na yibaki mabele na ye. Zokande na se na yo wana. Belge tika ka terrasse ya munene. Voilà. Siko lokola yo zoki benjenera makasi. Bakoti. Bakaboli terrasse na mundeni wa katikati. Bazui mabanga batondisi batelemiseli yo fondation. Voilà. Terrasse c'est kabonite. Koto etikali ndaku na katikati. Moi pe muto ayeba ke place oyo tongaki eza na terrasse ezate. Likolo nango suka bongo te. Okamati ba maison chez liboso. Ozipi sous terrasse malam. Otongi na ndaku wana likolo ya terrasse. Siko kamati lisusu ba maison chez liboso. Likolo ya ba maison na babakisi banga.
Mais Dada Taïfa, entre nous, il faut qu'on se le dise quand même la vérité. Parce que Tomoni n'a beau marché, Babouki, Banda. Et Zala qui n'a présence nanga. Tomoni. Ma chérie, mais j'étais là, les jours là, j'étais là. Non mais attends, Telo comment expliquer n'a beau marché. Ok. Moi je viens de passer par là. Tomoni Babouki, Ndakomoko. Pour ne pas citer Kombo ya terrasse wana teza reconnu na Kinshasa tous va prompter terrasse wana biso sto kenda kolia tabakuna na bon marché tant dans le vie va comprendre déjà Babouki ndaku moko mais terrasse wana oyo to kenda kolia bataba oyo yeba ni Kinshasa mobimba batiki yango cela veut dire que ndako ekangami na terrasse wana yango nde ezo empêcher mais terrasse wana ezo empêcher te ou bien comme ça la tricage misusu bazo buka misusu soki bo corrompre bango bazo tika. Merci beaucoup. Wana na lobaki na zolo bela côté bolam nango. Jour bazo buka bon marché, c'était un sorti dimanche le matin. Mbula kuto bando beta mike. Na présence nanga. Jour babuka parti wa no moni tout. Na lobaki boy. Tango sko l'état yé. Bandi ko ta la mesure ya yé. Ya yo na yé. L'état azaka ata bo sote kota nango. Mais ce que le bien le la qui l'état au cocaïté aya na mesure na ye along atali nano angar eza déjà pas na ye abuki nano angar asuki wana te amoni salon de coiffure tongama na ndako ameki yango eza kaka pa na ye abuki yango tango astilisi kobuka salon de coiffure atala boye ndako sikoyo eza pe kaka pa na ye abuki lisusu. C'est que yona yebo koyoka na kaka tango akotika mundelu o yona yebo lokana. Mais une question m'est venue. Ma chérie, je viens, laisse-moi, je vais oublier. Ouais, vas-y. Ce qui est tabou qui bongo, cela veut dire que non. Yes koyo. Aya boti que l'espace na ye. Ye aya siko ko déboucher. Alors la mabanga yo tchaki na se. Otongi okaboli terrasse ce que mai eleki courant na makasi parce que courant ce qui mai ezeke courant dans la terre siko yo okaboli terrasse na katikati mai wane kotonda wati e tonda na balabala e kobuka bandako e koboma bato e kokata balabala yesi ko fa bandela ko déboucher kobuka terrasse oyo tongeli ndako abando na vite on a démodélé. Le monsieur a demandé les délais. Il a dit, donnez-moi délai. Ce qui j'ai coco et moi bouki morgenaye. Combien 1000 fois chez Tabatikaï. Pour combien de dollars? Je vais coco et moi bouki morgenaye. Balabal. J'ai 14 ans, on a moi si mamké parce que c'est vrai, baye kobuka. Maintenant, on se pose des questions. Nani a pesaka autorisation de bâtir? Personne. Non, mais attends. Mon cœur. Nous sommes dans un pays de droit. Bébé, personne. Il y a seulement que si tu as des maisons. Si tu as des maisons. Babanda ko salelo komoko na nsele. Na moni babenginga o batumoko baso visiter a balobi to pesa autorisation de bâtir. Na kamati na tindi na téléphone. C'est que c'était nécessaire. Ce que c'est nécessaire, te balinga babenga ngate na tinda. De fallait que pesa yango. Mais tango siko muto ko kamata immeuble mobimba netina matete. Tala ba terrasse ou ba belge batika na matete. Muto kamati immeuble mobimba telemisi yango na terrasse. Mais si on a autorisation de bâtir. Avant muto tonga akenda kana ebité ministère ngo babengaka ngo nini en tout cas ba pesa ka habitant si je ne me trompe pas wana ba pesa ka bambongo na bango baye bato l'état baye ba katelio espace na yo yango avant batu batonga bébé ba agent wana balekaka faut fouta autant est-ce que ba calculaka ba limite te pour lelo batia baninga na ba peur ba koki pe ko calculer tango yebisi mais aweza terrasse ya yebisi yaka balola papier omoni na mbulo boma batebele email be mobimbe kwe balandele meuble za na se terrasse oh non non
Nava immeuble wana telema ba pesa ki autorisation ko tonga ngoti. Po bata suivi balekaka. Awa bo tonga autorisation na bineza wa. Ndako kuto zo tonga mana cité bayaka. Bongo zo tonga mana ville. Kanyaka wana leki. Kanyaka leki. Ngana zako boya ko bukate. Na minicho pende toza boy. Mémoire na biso. Ba tension na biso. Eza bizarre. Bandeko. Avant pebo buka. Avant pebo sala nyonso wana. Avertissement. Bobongisa pe avenir na biso ti. Non mais bobongisa pe kolia na biso te. Jika. Au moins ce que olingi olongo les locaux place wana obuka averti bazali ko on n'a pas averti na non c'est du faux. C'est du faux. Si quelqu'un te dit Maman comme ça. Maman Kalunga dit on n'a pas averti. Non, ça c'est. Elle a dit ça. Non, si c'est Maman Kalunga dit comme ça, moi je suis désolée. Je te dis, moi je suis journaliste, je te dis ma chérie, on dit. On dit. Si par exemple, bato bon marché, balaka kibango. Batu yawapi, kimbuta, balaka kibango. Une semaine message yaka koleka. Ok. Solution nini bazui. On a bateau babuki bandaku na bango. Bango bayeka ka batongeli bango bake. Wana je koko moko aza sur place. Et voilà, Maramamboka, ils ont fait ça passina mawa. C'est vrai, la loi est dure, mais c'est la loi. On n'en peut rien, on ne peut que se soumettre. La loi Yamboka Nabiso, c'est vrai. Tout le barake Congo, ça saleté, Congo, il faut tout bongisa. Tout le monde a battu belé bazo koufa po namboula. Alors, Mboka, il faut moi ordre zala. Et pessi passe, et pessi mambutu mutu na Kinshasa. Mais, tout le monde a de l'ordre $10, 23 000. Francs congolais, lipa 500 francs congolais. J'ai des invités au Baza Pananga Baeki Matanga, Bauti Angola, Baipsinga, Banda lipa na bongi zarasoki na mbongo mwa mabende, ti lelo lipa soki matika ko emekika ko mata. Oyebi ke na Kinshasa to zakana na mbongo mabende te. Et si la kala na période ya muze. Francs congolais en a valeur. Nde mbongo ya suka na mboka na mokili mobimba. Mbongo mati po mbongo nano ekita. Fo boza na budget. Ngana koyoka bandeko na biso ya IDPS ba ko ganga toza na 14 millions milliards plutôt de dollars ya solo wana boza na 14 milliards budget ya mboka mais dollars ekomi lelo na 24 000 francs congolais na ville 25 000. Franchement $10. Pourquoi? Et puis quand tu défends ça, tu oublies que le soir, quand tu vas rentrer à la maison, c'est toi qui vas souffrir. Tu n'as pas à manger chez toi à la maison. Tu vas parler haut, tu vas défendre haut. Quand tu vas rentrer chez toi là, c'est toi qui vas demander à ta pauvre femme. Beauté qui l'est noté. Mais yo, c'est là qui a courage à aucun côté le parlement debout pour en discuter. Ma chérie, dollar pour quitter. Photo zalana non budget. Budget mongo zate dollar ekitande. Mais attends, Jika, quand tu dis mbongo zate, mais tout le bagana RDC toza riche. Comment tu kozanga budget na compte na biso ya donc l'argent est ça na banque te. Mais na ba poche ya batou. Gouvernement Oyo, c'est le seul gouvernement où l'argent circule na ba poche que na batou. Excusez-moi parler. So bolukanga, je suis désolé. So tolo ba makama malam tolo ba makama ba. Ministre Abidja Zawa. Il s'appelle comment? Je le connais même. On connaît quelqu'un quand il fait des choses bien. Quand tu ne fais pas des choses bien, comment on va te connaître? Ba ministre tout ya Kabila to yeba kabango. Vraiment. Toyeba matata pogno. Ministre tout toyeba. Est-ce qu'ils sont en train de remarquer que la population est ministre économique comme Menani. Ministre affaires sociales comme Nani. Il y a genre et famille comme Nani. Toyeba ka Geneviève Nagosi, toyeba ka banani. À travers les actes. Les peuples souffrent. Et je m'adresse à vous, les femmes congolaises. Qui est Selma Sila Salaki? Sans souci à Kendaki. Kinganda Kendaki. Après cela,
vous partez au marché. Moi, passé au Kosomba bidon à Will, na 24 000. Quand tu reviens, tu achètes ça à 25 000. Quand tu reviens encore, tu achètes à 27 000. Quand tu reviens, tu achètes encore à 28. Personne ne parle. Donc, c'est le seul pays où les bidons d'huile et qui ne à 15 $. Et personne ne peut pas parler. Nous sommes déjà à 15 $ d'ici là. En tout cas, gouvernement congolais, vous allez vraiment nous excuser. On n'est pas là pour vous insulter, mais nous voulons seulement vous exciter à voir un peu, regarder un peu la population. Population, ils ont souffrir. Un quart, il y a population congolaise, la population quinoise, mais à bien. Mais un demi, bazo souffrir. Il y a 500. Attends, on a mis la ratite. Moi, nananga akolia yangoli susuti. Je me pose la question de savoir. Oyazali ni na masangoute. Oyazali ni na losote. Ni na losote. A se retrouver na maboko azana 10 000. Tu es sûr mutuana kolia. 10 000 et à moins 5 $. Parce que la minute 5 $ est comme 12 000 francs. Makala, il y a 1000 francs et ça les susuti. Charbon, makala. Il y a 1000 francs congolais. Exacté. Si tu as un somba madesu, il faut la makala combien? Parce que nous avons un sérieux problème du courant dans ces pays. Donc tout va mal. Le problème est que nos gouvernements bafanda batala. Gouvernement bafanda batala. Parce que ceux qui n'ont pas kota makambu ya est. Parce que je maîtrise ça très bien, plus que même ceux qui sont en train de crier Boutoupe Moi na TV. Il y a même na TikTok. Il y a na TikTok que nous arrêtez de parler des problèmes de l'Est parce que là-bas c'est chez nous. Vous parlez seulement parce que vous avez un passager. Mais moi je parle c'est parce que j'ai grandi là-bas. Au Yebi, aux Otanga. Balobi ba rebelle ba kocho sauter na ba fenêtre. Yobi signification nango. Il y a kokufa kufi sur place, il y a kobika biki. Nous on a vécu ça. Mais vous parlez, vous profitez derrière ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Et tout ça est consciemment impossible. Mobimba bambua bakomi kolia batu po nzaleleki mboka mobimba batu maboma bazalaka lisusu te tokomi na suka pona likambo ya mbwa namoni ba technicien na biso bazolakisa biso ke tokomi na suka bandeko likambo ya mbwa ono nazwa occasion ya kolobela ngo na TVT ndenge olobeli yango pema ke meso na lobela ngo ma chérie bato bele bazoloba kindoki papa wana lie mwana na bazalaki déjà basi ba lie ye c'est défaut. Est-ce que vous avez bambwa wana ke auta na Amérique? Est-ce que vous avez ke bango moko ba américain ba pekisa mbwa wana pa na bango? Vraiment. Azaka na accès pa na bango te. Est-ce que vous avez bambwa wana? 25% ya bana aux États-Unis ba liama na ba marque ba sorti ya bambwa wana. Ceux qui ba Bill, ceux qui ba Bill, ceux qui ba bolo bal. Ba Bill la ba bolo. Tout comme ba ndenge nini? Bazalaka 5, les chiens les plus dangereux du monde. Il y a ça premier. Quel niveau? Aïe, Kouloukani na Congo, t'as la pomme à Liboumou. Toi, la pomme à Nzala. Bazalaka 5. Non, mais on s'est posé question. Ce monsieur-là cherchait quoi? Et puis, Balobi qui a ça, la Kayeka Bongo. A Tchakaye ba 3 jours. A Tchakaye ba 2 jours. Aller le côté. Moutouali a 5 kilos de viande. Yé mon nanda kuna ye bana exactement et bandi na RDC balobi 25% ya liwa ya bana aux États-Unis et uta na bambwa wana. Vraiment, d'abord, il faut dossier en bois au fan de lango. Ils ont na plateau na yawa to betana lui solo wana parce que montenio soit interprété na ndenge na ye. Alors wana vraiment ça sujet mobimba, il faut to fan de lango, to le belango parce que na régie basel biso déjà signe que to commis vraiment dans ce que photo chité. Alors je te laisse quelques minutes dédicace et puis un mot de la fin pour cette émission pour to commis vraiment na souka. Merci beaucoup na pesi merci na ba étoile ya Jika Télévision, merci na bato balandanga monde entier, merci na JDK Mopa au Soda Poto, merci na banananga tout baobalingaka dada wa taifa, merci
na mon papa chéri. C'est là papa JC Kassende Bambote. Merci beaucoup papa JC que le bon Dieu JDK mon papa Soda Poto. Non, JC Kassende. Ah, JC Kassende ingeta lo sakona yo bipa yo zali ba bisou. Kamata yo, j'espère bien que Miliki Kozelangai na moi le sako na pesio. Merci beaucoup ceux qui Jésus qui dans Nazareth azongite ngana bino to kutana balasima. Bomoni ke dada taifa asakana ba casquette belé na lobaka bomekate côté kolamba na sakana kate politique to banga kapo ba yo kanga biso to kende to tika van. Aïe aïe aïe, osem bisous bye mes étoiles. Merci beaucoup, Nababoni Nyoso Obolida Nadia GB. En tout cas, continuez de vous abonner. Oui, TikTok de tokena na bilimo boyebi moi je bégaye pe bo comprendre là donc tokena na tactique ango bongo aoza au koti au s'abonner au commenter au liker to ke kabongo hein moi le rouge wana au tie moi jamais ça fait du bien si tu m'aimes vraiment pour de vrai abonne-toi et que ça la biso plaisir makasi to comme ina suka to lobela ki mboka na biso ça va mboka za na pasi mboka batu bazolela mboka batu bazo souffrir est-ce que kobuka eza bientôt eza malamu boyo ki on émission na biso quelque part nous le Kinois toza mutu makasi toyo kakate comment voulez-vous comprendre mutoke ba classe otangi oza la conscience ici na mutu il y a pas de l'eau il y a le cervelle là dedans mais tout ça là deux fois makambo oyo ezoki na mala mutu to ba kobuka yo okomi yo ba kondi botela nga likambo yo balobi na selemba ou babwakeli ba soda mbasu parce que bakendaki kobuka bango et puis si vraiment qui te côté ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission moi Nadia GB la femme selon Jésus-Christ j'ai dit merci beaucoup à mon boss JC Kassende merci beaucoup na batu tout